Nzambe officiel partout dans le monde. Nous allons le 3 avril 2022 à Kozabona, l'homme de Dieu et le prophète qu'on n'est pas de Dominique, merci beaucoup pour la Merci de votre ambassadeur parce que vous avez beaucoup subi ma problème. L'église est écoutée la bizimbe c'est à vous sanatende à moi. Ne bazimbisa mingi bakoya bazonga simalibela. Mais bino boyoka bochango pembeni. Nini baloba teme pona ndeko na bino. Baloba ebele. Mais natala ka onyo selo makate. On a toujours les chiens à bois, la caravane passe. Merci. Merci la détermination, le courage. C'est vrai que ça a rencontré il y a l'ibota au bazar à Maïe. Au moment que même n'a pas approché, tout au samba boula namboula, dans 2018, 2021. Après l'étape pour la Zakamta, à Bolimo, va quitter ce que ça déjà a quitté tout ça, la Kenya. Vraiment effort pour conjuguer, pour t'abandonner, qui vont vous vendre, n'en est la parcelle, il y a la tempête, mais vraiment vous connaissez quand quoi parce que si vous avez dit, il peut me à Yambi, Bota, et Milim la batterie à travers cet amour-là, ça sera vraiment un souvenir inoubliable. Amen. Merci. Je veux qu'on n'a même pas beaucoup oublié parce que vous connaissez le tumulte, c'est impossible, mais nous ne s'occupons pas de la moitié. Vous nettoyez qui en vous, vous rejetez qui en vous, vraiment, c'est bon. Mon lendewana, il est beau aussi, frères et sœurs. Ça, uniquement, pour la soupe à tout le monde en Bokanaya. Ata bafingi, ata batuki, Jésus basala kenyon, so batuka ki bafinga ki me. Azwa kabo mo inaye pote milima binono sebika. Quelle passe va imposer Jésus sur la croix. Douleur, atrocité. Mais le lot atili loba, yangwana, ibota mbadalemba, bozo koba pona walanda mkono na bino. Bososolio bozanango, ça fait tellement plaisir. Bososolio na bokoba, ilo batondime les autres nyo soyo, un jour et kolala. Les autres tout osanango awa, jana jour et banda que sana jour et kosu. Le présence église yé pour na âme. Tant botu kolala bandoto bolota isoto tuni koza bandoto belé. Mutazalia wa oloti ndoto mutazana Paris. Bosololi na mungo kone nandinga latak.
oloti mutu azana kinkole tina tongwa yena nde bilamba mona ki alata kina mungu na ye. Voilà église yaki pona anduwana. Eye pona nzoto prezate. Mais so mutazola nda lobiko ya mulimu na ye nyonso ya mukili nzamba bana pese par surprise. Eko ya pe bino bana iloba biloko mukili ya te botaila ya parce que tika la kana minute na seconde tikali nana bachela kata $100 na cercueil peut-être $10 ba ochelo pena montre mutakuta na chance tango cercueil asa longoli mode achela poche pour ba mona teke ye mutajango. Amen bota. Kola baki bien n'aimez pas le monde avec les choses qui se trouvent. Bolinga mukilitena biloko nyonso kat nango parce que biloko nyonso na de memi bokabani. Ememi makunya, ememi koswana, ememi ba jalousie. Biloko nyonso wana satan mutayambango simbango. Yangwana mutso akomi nango akomi na lolendo. Mutso akomi nango akoma mona bat nyonso pamba. Mutso akomi nango akoma finga bat n'importe comment. Même assemble la bia pour assemble la kauzela. Na kulakisa yo mutakolo bana mutu na kulakisa kulakisa nini bino bana ilo balakisa mala lakisa boboto lakisa kimya amebande kuna Kristo riche azwaki nyonso Lazare na se à table kolia ba miete riche akanisa moninga te aza moninga na moto na chiela ta na sali adi ata pembeni mbo ataza akoti na se amesa ona ba mdele bazaka beni pour même na mbwa achele sani kitoko biloko ba kochela mbwa congolais soit allé à yini na mondele wana bi eska zo comprendre biloko boye sani ya boye acheli mbwa congolais achela kambwa na se noir ya achela kambwa na kasa bo bazana bolingo na kasa mais mondele na sani ya kitoko amelibota amen ya wana ba fabriquer makambo ebele no azoko ka mutute mais bo sali fort parce que riche dans accueil akanisa kia ukufa te ata Lazare alanda akendeke avant ata la komina mabuka Abraham na bukoza likolo bamona naka bo bakenda bamona katina lelo bo bani baresisa bakuta naka bapesa naka mbota frère nanga tozaki na église tel basolola ka tozaki na camarade nga intime za tel nazaki na quartier bo bamona naka tito bozawana na bango bo musu bayaka na bino elongo amen bota bale kola tindaka balonga malamu de batinda makana ba ange likolo na bango bokende kwa shishe mundimbo azana problème yango mona moto bakangaki ba enlever batie la voiture bakangi nyonso mais azoyemba na motema mais balubini yo nzembo nino zoyemba mais na motema bato ebele bobozemba na bonzembo tokisa bato ebele ndoza batindaki ba amekendeki ebele na liloba baye kwa shishe moninga na bayona po basimba bino ezaka difficile amen bandeko na Kristo boye bien ke kola protesaka mingi soki basimbi ke bakangi pe banleve po ke libela sodi ozaki na baproblème na bato so oza na problème na bato te oza na crime na bato nyonso ata babike siko tosale mabe bamonaka na lobiko ndenge koyanda ndenge koya kobima mingi bamoni ndenge na bino ake kobimisa ye atambolaka ndenge ye azali kotoyo bino mpe lelo boza beni amen kobotala singe euti na anunga bandaka kotia église ya liboso totia makolo botala singe euti likolo toza étonnant kola elingi libota na ye kola esalela bino boza l'homme averti boza déjà tellement spirituel bota mbanza lemba ma frère ma soeur bo basenga nzambe na bala païen nzambe na bota te na bota païen nzambe na diplôme te païen nzambe na kende poto païen. Ce sont les païens qui les recherchent. Ne bino tango senga bokoza likolo le rese kola ko banduka bonde na nyon ata paye
ata pe monani omona kaka ba okumisa kola merci Seigneur malgré na chaki on a motema te merci pe na mayele ya kokamba pe ya kosalela yango kolo asinga bino apesa bino esengo kimia ya tata ya likolo ebatela moto nyonso zamna moja tamza sandola pena sema tolpelo kumpeke mungu kana bude bolingo munene tuna ngoto ya nzambe musa kuvuta musaba pona mekana tatna isika na mboka na mukili akeka etumba ya nzambe nabo moyo tikike libuta obazomi pesa mbeka kwa yo kamba bango tambulisha bango na tete senu na bude za katna mungu na moko don session katna metema libuta ya nzambe moyo kemura likolo sala ya papona minayo ya musantu fuma banjana bo misaleta mo ken sel boso ya nzambe bo moyo limsa libota to bata masulu tangla libota mabunga te bonge benziga libota ya musantu sala katambo na moko bolingo tata mo no musantu kana likolo kana peka tabo te bukano tata ko kusama kata bakula na pomle Kristo na Nazareth na ngwa mo musantu de la Congo na seko amen 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 merci beaucoup Siko automatique, siko kaka na tourne pastoral. La protection des feux de Dieu. Merci beaucoup, Siki Mbanzalemba 1, Toto continue de tourner pastoral. Merci. Ok, malembe trop. L'église déjà est belée. L'autre temps pour la malembe.